Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. La méditation, la biso, na tong, la lopotoko, na partage, to kubonde là. Merci Père éternel, to pambolo, to kumisio, papa. Zabe, to le, to likombo, to pambolo, ki bo santo, na mo konji, na ba konji, mo kofisabilaka. Partage, alelo, na maboko, na yo, mo yenge bene. Yesu Masia, zola, si mama loba, na yo, poko kisa. To baby, si puissance, Seigneur, sur la ténèbre, na kombo, na Yesu Masia. Père, sois contrôle du début à la fin. To baby Seigneur Sabokeseni. Oh Saint-Esprit, sois contrôle. Papa, oh, nous sommes allés confesser comme nous sommes allés nul sans effet au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Zala Nabiso, levez la peuple de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous te remercions encore une fois de plus. Père éternel, au nom puissant de Jésus, sois glorifié. Amen. Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. La méditation na biso na tongo na lelo potoko na partage toko kendeka wana place to sukaki na Genèse chapitre 24 verset 1. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Abraham était venu très vieux. Le Seigneur l'avait béni en toutes circonstances. Un jour, Abraham a dit au plus âgé de ses serviteurs qui administraient tous ses biens, mets ta main sous ma cuisse et jure-moi par le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme de ce pays de Canaan où j'habite. Abraham akomaki mokolo ndeko na ngai bandeko. Abraham akomaki mokolo, akomaki vieux, abandi koloba na préparaki mokitani nanga en théorie. Sikoyo il faut moi nanga Isaac abana ko pratiquer, il faut moi nanga Isaac atika na promesse oyo, il faut moi nanga Isaac a continuer na promesse oyo. Alléluia. Bandeko nanga biso toloba kenga na koli yo koli. Surtout bilenge toyoka, surtout ba oyo ba papa na ba maman ba balite toyoka. Bible za koloba na biso mutu akoli. Abraham akoli, alobi faut pas kolisa mwana na ye. Akokolisa mwana nini? Akokende kolukela ye mwasi po a rendre ye responsable. Akolukela mwana na ye mwasi pour rendre mwana na ye responsable. Et quel genre ya mwasi? Alobi na serviteur na ye, jire na kuise nanga que devant mokonjo akela lona na mokili okozwela ngai mwasi moko ya Kana awate. Okozwela ngai mwasi na pays oyo na uta. Ata na utaki na pays oyo basambela rabikeko mengai nzambe abenganga. Bible za koloba nanga, si je crois je serai sauvé moi et ma famille. Preuve en est que na libondeli na ngai l'autre abongwamaki, l'autre abimaki na Sodome et Gomorrhe, l'autre azalaki délivré. Alléluia. Donc kozwelanga awa na Kana te, mboka oyo ya Kana koko na bango Kana lakela maki mabe. Kozwelanga mwasi ya poise te, mwasi ya libabe te pona mwana na ngai, parce que libota na Kana elakela maki mabe. Koko na bango alakela ki bango ke bango bakozala ba esclave. Alléluia. Babisu ba bongo rythme moabite ndeni na biki samaki toko koma pe bande kunanga, parce que au moni ba musulman batanga Coran du début à la fin. Pour des biso to ba chrétien to za nzambe ya solo to tanga ka ba Coran et to tanga ka Bible na biso du début à la fin te. Ya moto za ko tanga Bible to zo kende malembe to silisa ki apocalypse nyonso bato ba koti na chaîne nanga ba ko mona apocalypse nyonso to silisi siko to zo kotana tokotaki na Genèse tokomi sikoti na chapitre 24. Après tokosi ancien testament nyoso tokokota na ba épître. Alléluia. Alobi kozwela nga mwasi ya libabe te. Bandeko nanga babali na babali na babilenge babali te. Okoyeba mwasi genre nini ya mwasi oyo kupona. Bakomba mususu bundaka wana ezali parce que oyebaki famille oyo utaki te. Famille wana na bokoko na bango balakela mama be. Bakomba oyo so oke komikotisa, est-ce que vous a préparé? Abama mona kike mwana na asana nous préparer ko bunda bitumba makasi wana te. Yango alobi
libota nanga ta o na wuta ki ba nor sambe na bikeko mais baza liboto balakela maki mabete et puis balobi ke nzamba lobi nanga si je crois je serai sauvé moi et ma famille na intercede ka mingi pona bango il faut ka bazwa na libota nangai il faut ka bazwa libota bana na nzambe na yebi église nanga bien église nanga baza eza pasteur oya bongwama eza ba pasteur oya franc-maçon te eza ba pasteur oya lokuta te na yebi église nanga ba fi ba bongwama basi kitoko oyo babukama po babukama na molimo mosantu basi oyo babondelaka sans cesse na lingo okende kozwa mwasi kaka na lingomba wana. Alléluia. Alobi lapandai na miso nzambe akela lola na mokili okozwela nga mwasi oyo na bokoko na mabalakela mabete toboyi te ndeko na ngai eza pe na prophète moko na Bible nzambe alobaki na ekende olinga mwasi ya ndumba mpo nalakisa bobota na ye bana nalakisa bana na Israele ke ndenge basalaka mabe ngai nalingaka bango malgré makambo na bango ya mabe. Alléluia. Soki nzambe atindi yo ke kota na libota wana yondo kozala lipamboli mpo na bango yondo kozala Moïse na bango yonde moto kodélivre bango. Alléluia. Wana nzambe moko akutya liboko na ye likolo na yo. Mais ce qu'on sait lokola Samson kene koluka Dalida wana abakata ki Samson suki makasi ya Samson esilaki parce que batinda ki Samson akene ko bala basi ya ekolo wana te ba parents na ye ba boya ki libala wana liboso ya kobala tuna nzambe kiaje mwasi mosusu koba nzoko milukeli liwana bomoye akobebise banzela nyonso nzambe abenga yo okokoma koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte aux lettres okokoma yungana okokoma kolela c'est trop tard qui a dit mwasi mususu to mobali mususu yokobala nzoko milukeli liwana bomoi akoya kobebisela omemi banzela nyonso oyo nzambe abenga yo okobanda koyamba makambo du jour au jour lokola bayambaka mikanda na boîte aux lettres ndeko na nga Abraham pe awalobaki jure o jire pona ngai parce que basi ya mboka oyo bazali basi balakela mama be basi ya mboka oyo nzambe alobaki ko détruire nzambe nanga ko détruire mboka oyo akopesa nga mboka oyo en possession alors kozwa basi ya mboka oyo te soki ozwi basi ya mboka oyo nga promesse nanga kozala réaliser te. Est-ce que mon frère ma sœur ozwa moi si to mobali ya promesse ozwa Sarah o bozo continuer na na promesse de Dieu ata Sarah ko bebisa ata mikakatano ekozala na Sarah ata mikakatano ekozala na Eve ata Eve akoyebisa ozwa olia mbuma ata Sarah akoyebisa okende na domestique na nga bobota mwana kasi nzamba ko intervenir toujours parce que ezalaki likambo eutaki epai ya nzambe. Bible eza koloba na biso c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. To continuer. Na 4 balobi jure moi que tu iras dans mon pays d'origine et que tu choisiras dans ma parenté une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, la femme refusera peut-être de me suivre de ce pays-ci. Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? Non, répondit Abraham, garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Le Seigneur, le Dieu des ciels, m'a fait quitter la maison de mon père et mon pays d'origine. Il m'a parlé et m'a juré de donner ce pays-ci à mes descendants. Serviteur de l'objet, bon, so moi soit na boy na ye. Koya nangai. Mais yo pesanga mwana na yo moko ngana kene na mwana na yo moko. Ye moko akene sa ba shwa na ye, ata yo moko patron. Nini ngana okende kozwa mwasi na mboka na yo. Alobi na ye keba mosali nanga. Komema mwana nanga na mboko ote nzambe abimisa nga deja.
Nzambe moka bimisanga na mboka wana alobi akopesa nga mboka oyo ngai nazali na kondima yo lingo zongisa mwana nga na mboka wana mwasi wana ndi akoya kokuta biso na promesse awa pona kotika Isaac na mboka oyo Isaac nde bakozwa mboka oyo descendance ya Isaac Jacob bakozwa mboka oyo ngana koki kolongola semence na ngate nazongisa lisusu sima po akende ba bien aimé dans le Seigneur po azonga lisusu sima po akende kozwa mwasi na mboka oyo Nzambe ase abimisanga. Garde toi koloba su likambo te yo kende Nzambe oyo alakaki nga Nzambe oyo apambolaki nga oyo abimisaki nga na mboka na ngai oyo alobaki akopesa ngai mabele oyo akana ekokoma ya ngai. Nzambe wana a accompagner yo Nzambe wana atambola na yo soki olandi ba instruction nanga okosala kaka lolenge nga na lobi parce que Nzamba kotinda mwange na ye naza na confiance ya Nzambe wana naza na confiance totale ya Nzambe wana. Haleluya. Nzambe wana ako accompagner yo. Le Seigneur le Dieu du ciel m'a fait non tobandi ko kitana 8 verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que tu m'auras fait. Mais en aucun cas ne ramène à mon fils là-bas. Le serviteur mit alors sa main sous la cuisse. Et son maître Abraham et lui jura d'exécuter ses ordres. Il prit 10 des chameaux de son maître et emportant tout ce qui lui avait de merveille, il s'est mis en route vers la ville de Nahor, en haute Mésopotamie. Bande kolongai, Mésopotamie ancienne, en Afrique. Mésopotamie ancienne ezalaka en Afrique. Bande kolonga géographie yo lukaka ezalaka nango awa. Abraham autaki côté Afrique. Autaki na Mésopotamie ancien. Akiti abani kokende na pays ya Canaan. Kuna ba côté ya comme Moyen-Orient maintenant. Abraham akekuna lobi Nzamba baka kopesa ye. Abraham auta na Afrique. Alléluia. Balobi serviteur na ye. A discuter qu'il bosso na patron na ye. Malgré tout ça patron nga na pesi ba inconvénient koki ko ya. Patron na ya lobi na ye. So qui peut moi sur na boy. Au cas où boy, yo longwe na serment. Yo tang ba pesa ka yo papier ndeko nanga. Na musala loko les patron yo ka yo ko trembler. O sinya kaka kekeza na ngo patron na ko tala te. O lenga kanini. Muto azali sage. Muto azali intelligent. Atanga ke loko balingi ba pesa ya signé. Serviteur wana lobi te Abraham. Nga na vanda na yo mingi. Na koma osambela Nzambe na yo. Nga pe na zwa mwa sagesse Nzambe wana. Na zwa mwa intelligence Nzambe wana. Nga pe na bénéficiaire. Na kokende boete. Ezate loko yo za mosali na Nzambe. Soko lobi na nga na simba moto fona simba moto. Ezate po yo za mosali na Nzambe. Ozali mutu. Okoki pe ko bunga. Okoki pe ko exagérer. Ozali mutu ozali Nzambe te. Abraham nga na rezoe na place Nzambe te. Na lobi. Soki esimbite. Sikoyo ngape na yebi Nzambe na obien alobi so bosali serment akoko beta ngai yo lingi ba beta ngande ba beta ka mokonzi oyo na Egypte kuna oyo ngaka zwa mwasi na yo lingi ba beta nga bongo te nga na lobi soki na kei kuna esimbite po yo Nzambe no akotela kayo abi soki oke esimbite oza akite na serment nanga me soki esimbita boy na eko ya oza akite mais comme mande mwana nga kuna te likambu te soki akete tokoluka solution mais comme mwana nga te yo kende soki esimbi nango te o kei na yo balobi serviteur Abraham ayoki bongo alobi bon nazwi ba bien nandimi nazwi route na ngai nakomi kokende na Afrique nakomi kokende na Mésopotamie na komi kokele na mboko Nzamba bimisaki yokuna na mboko basambelaka bikeko bien aimé dans le Seigneur soki omoni banani babanda ko former bikeko na vie
banani babanda ko former bikeko bakambwa bikeko euta na babiso na bafricain kuna okomona banziba bikeko bakoko na biso basambela aka bikeko bakoko na biso bazaka kolobisa bikeko bakoko na biso babandaka kotuna bosala ba image. Alléluia. Alobi la keina 11 alobi. Arrivé près du puits qui se trouvait en dehors de cette ville, il fit agenouiller les chameaux. C'était le soir à l'heure où les femmes venaient puiser l'eau. Il pria ainsi: Seigneur Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi de faire une heureuse rencontre aujourd'hui. Manifeste ainsi ta bonté pour mon maître. Abraham, me voici près du puits. Et le fils d'habitants de la ville ont venu y puiser de l'eau. J'ai demandé à l'une d'elles de pencher sa criche pour que je puisse boire. Si elle me répond, bois, et je vais faire boire aussi tes chameaux. Je saurai que c'est elle que tu destinais à ton serviteur Isaac. Alléluia. Alobi Nzambe a prié si qu'on Nzambe Abraham. Alobi Nzambe Abraham. Ce qui n'a pas l'erreur wana yo kokote l'Abraham ko beta ngai. Olobi osala ka différence na ba o baza ko servir yo. Ngai na bondeli yo. Na invoquer Nzambe Abraham. Na lingo pesa nga signe. Abraham alobi ozala Nzambe ba signe na ba prodige. O lakisa ki epe ba étoile. Yango wana. Ngai na zo senga signe. Na basi ba yesi ko na pokwa ko toka mai. Mwasi oya kozala motema malamu. Mwasi oya kozala généreuse. Oya kopesa nga mai. Oya ko melisa pe ba troupeau na nga e kozala signe ki azali mwasi ya malamu pour na servante nanga. Bande ko nangai toko continuer lisusu. Tala ndenge mwasi foza ka keyante. La femme sage bâtit sa maison. Mwasi aza muta silika kakate. Mwasi azali mutu azaka moyimite, égoïste, okabakate. Tant mususu baza koluka mwasi olelaka libala na égoïsme epai okabaka te olingaka bana batu te ndenge okozwa mabota ndenge okozwa libala. Alléluia. Nzambe apambola biso tosuki lelo atoko continuer. Amen.